Jani akufi eza kaya torture ya bolingo. Banza London TV. Makambo oyo nga na salaka eza kanga moko. Ba kelo bandumba ndoki asalaka boye. Banza London TV. Bazanda moko ayeko zoaze misima nango abengani Jani po abanda o tromper. Po moi si so abandi ko tromper yo yeba suka nango bimanda. Banza London TV. Na obanda ko teka nzoto. Banza London TV. A marié mais to wela kana mibali libanda. Banza London TV. Ngana mona eza ba film musu basalaka o mona boaza na mwana ya 28 ans na ndako. Mais soki azoswana kana makizembe akomi koko devant ye. Banza London TV. Mobali ne artiste. Ambo? Mobali ne aza artiste. Mobali aza artiste azolanda su mobali musu libanda. Aza mobali na ye na mboko pe aza artiste, aza musicien. Banza London TV. Na balebrun. Balebrun pe bazali. Balebrun bana mibali to bana mibali. Balebrun bana mibali to bandina na la brune ko la brune mutu auti ko bomisa na. Jani, ouais. Jani akufi pona comportement ya la brune. Ya la brune. Banza London TV. Olala kanaba. Po ba wana yo mona peso to bibi ngana la. Banza London TV. Discipline oyo ebatelaka ndoto po mwana mwasi soko zo bima na mibali ebele ba ba makambo ba otikelo na nzoto eza différent mutu mususu makambo na otikelo na nzoto eza na libabe. Banza London TV. Ndenge ba mama na biso mbili ya belle basalaka ndenge ba sindi bazosala ndenge mwa bato bele basalaka ngo. Banza London TV. Obalande olanda nga bien de mbanza ba olanda yo oui ezali nanu nde. Banza London TV. Okubakora aza salite nanga. Okay. Ochaki nini na kati na hapo oyeba na bimaki na yo non. Banza London TV. Biso awa hypocrisie ezalaka te. Do awa kutu pe mafinga eza permis. Banza London TV. Nazala na biloko nyonso oyo mibali balinga. Original. Bonsoir, Ezangai Papa Nabino Mukolo ya Jeune de Bruno original, ça n'est pas elle, Bolanda Biso. Partout vous en monde, vous en France, vous en Belgique, vous en London, vous en Angola, vous en Amérique. Où ils ont des bandes dans TV. Na kozanga mo na plateau na ngati, na zana invité na ngai awa, mais avant la banana na sembino merci na nengi bozo partager ba émission na biso. Bozo commenter, ba place to sala mabe. Boko la biso na sewane ko za malamu. Oza chaîne na bino de Mbanza London TV toujours to pesa na bino ba information surtout oyo bozuluka mais lelo to koloba mwa makambo ebele to koloba makambo etali ke pomba la sima to lobelaki makambo etali makambo ya polémique mais lelo to makambo polémique te to kolobela makambo ya vie sociale ndenge biso ba congolais tozo vivre na kati ya Europe na ozanga mo na plateau na ngai te na osenga na bino nanu boza connecter na Mbanza London TV zanga papa na bino mukolo ya Jeune de Bruno original 3 fois international nzambe na bango. Merci beaucoup. Nous allons inviter dans le plateau au Balobi Angèle Makizembe. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir de Mbanza TV de Bruno original. Azaka moko na UK. Okay. UK et là ici London, Manchester, Birmingham, partout en Angleterre. Donc bakata ngo UK. Donc azaka moko o babengi de Mbanza. So boki de Mbanza mususu te wana to yebete. Oui, bien. Vous avez nabino. OK, ndeni santé d'abord na santé na yo. Santé na nga bien kando mona nga boye ngai santé na nga ezaka lolenge nyekese lelo kita lo bien mata donc voilà. Donc voilà. Santé annexe ndeni libota. Libota nyoso baza bien en tout cas libota mobimba baza bien. Musala en tout cas wana nde papa mama. Po yango nde e sala kangai limite na kindumba ya do musala mutu e permettre kanga na sala kindumba te musala mutu e permettre ko sala kindumba te po lingo bosa ba na kindumba me bolimisa biso parce que za lingala ya pasi ya po biso ba finga ba lingala ya pasi ya pasi te zaka so comprendre façon o ko utiliser lingala na OK nde bato ba comprendre na lobi ke musala o tuninga
eza bien nalingaka yango mingi mpo yango epermetaka nga te mpo nasala kindumba. Wow. Mais batebele bamonaka to banaka boye batebele balobaka Angèle Moussaïli asalaka te hein. Bon, et tant que maman il faut zala sérieuse na vie ya lelo penza. Bato nyonso oyo bakanisaka po biso to ba mama exemple na biso nde oyo tokopesa bana basi. Mwana mwasi nyonso ata oza na 18 ans 17 ans soko soboti mwana oza maman. Donc maman il faut exemple ya malamu. Eza na bato mosusu batraitaka neti ngai Makizembe Angèle la fléchette batraitaka nga na baqualification tout. Oyo I don't care about all that because I know myself. Namiyebi nga moko o nasalaka na o nasalaka te. Yango omoni de Mbanza TV nakipaka les ondes te. Po mutu ayebi makambo oyo nga nasalaka ezalaka nga moko. Bakelo bandumbai ndoki asalaka boye nakipaka te po nayebi ke les ondes. Mais soki nde ba toucher oyo nga nayebi nasalaka wana nakoza inquiète. Bayebi yango ne yoki otungisanga. Mais oyo nyonso balobaka ser nga Makizembe. Bazaka wrong. Matapaka à côté. Donc bayebaka nga penza bien te. Kindumba ezaka pembeni na nga te po nayebi koluka mbongo. Na makambo lobi bato ya mitu na baso nasalaka. Oui, nasalaka po moi si toza ba famille pauvre. Toza ba riche te. Malgré tout ça la musique, mais tout ça la makambo opé tout ça la ka. Pour et permettre ngana sala manzaka. Et permettre ngana sala souki na zaka bien et surtout nga motona na lula na nga makambo bilamba bo information na salité c'est que na banda ko teka nzoto. Oh eza permis te na miso nzambe. Soki ezalaka permis na miso nzambe. Ah wana ngeza cop na nga liboso. Po nazala na biloko nyonso o mibali balingaka. Na kindumba pe na ngana za na clientèle penza po donc na ngana gagner vie na ngana na kindumba mais le kola ezaka permis te na misi ya nzambe OK po nzoto na biso basi za temple ya nzambe donc que ça kindumba te bolongola makanisi wana mabe nazaka mwasi mobali moko soki nde simbite na changer po na bali nanu te soki nde simbite nde na changeaka mais nazaka na deux mibali à la fois te siko confusion o bato bafotaka yango. Est-ce que question na utaki pa nani masana gamimbu tamona muzomu na Irlande aipsana tuna yo est-ce que en tout cas mbo oza de Mbanza no TV est-ce que vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? De Mbanza question oyo ata nzambe akosepela nango te na statut nga naza yo ke tuna nga lisusu soki naza marié to naza célibataire. Mais oui, parce que ça batebele tunaranga. La location mwana za pongo za dire question tu pas massa na Irlande Gabin buta mwana muzomo na Irlande buta tinga na tuno question na. Ozo tunanga naza marié to naza na copain. Oza na marié oza na copain blo wana moni a vite me eza plus vite privé mais toi to ye baraka pour na bato bazo lando na de Mbanza no TV. Réponse nanga ekozala claire po nga naza penza mongala ya tongo na ape muswahili ya tongo. Biso awa hypocrisie ezalaka te. Donc awa kutu pe mafinga eza permis. So moni mwa linzaka nanga etengami finga. Ezali feedback na onga na kwa septango. Prochainement na kobongisa linzaka ngo. Donc awa mafinga elekaka nango. Yango omonaka nga bato penzo bayebi nga bazwaka ta kofinga nga te po bayebi awa moral Mandela. Donc nga nde naza awa. Non na balate. Non na balate. OK. Ko balande non na balate. OK. Ko balande. Olanda nga bien de Mbanza. Ba Olanda oui. Ezali nanu nde. Ko balate. Na balate. Do ezolo belo ko mola kati wana nanu nde na balate. Toujours au garder taille. Wolo ba âge na ote mina. Su ba to monio pena ke taille na yo bana ba yeba Makizembe toujours zaka na taille. C'est que nous ani. Secret na ngai mutu akoki koyeba secret na nga pende za ta mususu moi ami. OK. Peut-être yo nazalaka nakoki kozala pe na ami nzambe nde apemeta biso maramusu te nzambe apemeta biso baami te nzambe apemeta biso libala mbala moko yango omoni na beta masolo mosusu ya baami te mais secret na nga mpenza nga mona oki oloba
eza que nazaka na ba discipline, voilà. Okay. Eza na ba discipline ebele. So landi ba discipline wana au vivre longtemps et puis apparence no ebandozalaka bien po toza bato toa bana mikete. Nga na mona eza ba fille musu bazalaka o mona boza na mwana ya 28 ans na ndako. Mais soki azoswanaka na makizembe akomi koko devant ye. Ok. Donc biso makizembe tondima age nyonso o moto akoki opesanga. Nga okoki obenga nga ata koko j'accepte. Po baninga na nga presque ebele babota baza na bana do bana na bango na bakoko na nga. Ok. Bakoko ya bakamarade na nga tu bakoko na nga. D'où secret na nga eza de discipline ko bima na mibali ebele te eza déjà discipline oyo ebatelaka ndoto po mwana mwasi soko ozo bima na mibali ebele ba makambo ba otikelo na nzoto eza différent mutu mususu makambo na otikelo na nzoto eza na libabe ezali na ba vitamine mabe ezo ya kobebisa makambo na yo ya nzoto. Donc discipline à liboso ezali ko bima na n'importe qui te. Discipline à liboso ya mibale nazaraka na relation moko à la fois. Okay. D'où po na beba pende eza pasi. Et puis nazaka mutu moko na contrôlera mingi komela nanga. Kolia nanga. Kolia kutu na contrôlera pende te po na botama mutu ya boyete ya kolia liate baninga nanga. Na mibali nanga o na vana na bango. So na bi mibali na na vana na bango. Baza ya mbala moko te ba o na bima na bango neti ba ex nanga peut-être ta na moto na okyo zala na ye na ba ex nanga bayebi régime alimentaire nanga ye. Donc na saka mutu moko ya te. Na kola bongo bana na zamona muke. Na liaka na fufute. Naliaka biloko ya pamba. Naliaka fufute. Naliaka biloko ya pamba neti pondu ya ngomoko. Soki loso ya ngomoko batokisa na mai na mungwa. Naliaka biloko te na sangisi. Naliaka mingi biloko ya pamba. Et puis namelaka masanga te. Ata sebi na mela masanga te. Ngamela masanga te. Ambo? Oui, ngamela masanga te. Mais ne batu batretaka yo ki omela oza mutu moko omela masanga omela biloko makasi batu balobaka ndenge wana. Biloko makasi. Mais oui. Dembanza TV moni mokili oyo nga na sepelaka nde babetaka nga mabanga. Nde babetaka nga mabanga nga esalaka nga bien po naza manga ya kotela. Omoni mutu oyo mokili moma batelemelaka kaka bafingaka ye makambo neka nde bagravisaka seke bamonaka mwinda lumière moko eza wana oyo dérangeaka. Okay. So omoni bakipa kote oko poster photo boye bafinga kote bakipaka te. Oza eloko te ngai omoni tango soki baposter même émission mosusu oto sala ata musunga na mona ba commentaire ebele o mono koti pe bazofinga ngai sala nga bien po c'est que bazo jeter ba fleur ba banga devant mutu o bayebi ozo comprendre. Donc pona nga e dérangeaka nga te na melaka masanga te mutu ayebi nga te akoloba n'importe quoi mais bato bayebi nga avant je buvais. Na bandaka komela alcool mais nazalaka fille moko tant ozaki jeune. Oui te jeune kutu te ekipaka te jeune na kokola ekipaka te masanga ezaka tata nanga kutu ti lelo amela masanga. Okay. Papa nanga amela masanga. Okay. Ezaka te po tozaka ba jeune toza na monde wana tozaka ba jeune toza pe ba papa toza pe ba mama toza pe mikolo tosangana kaka tozaka na nga nazaka fille moko polyvalente. Nga nazaka na génération nyonso na okoki okota kota bakoko na okoki okota kota ba jeune fille na okoki okota kota wana nyonso nazaka welcome. Donc problème na nga eza ke ntango na bandaka komela masanga nazalaka so na melika bière moko na lango. Bière moko kaka na bandi pongi bakamaradi na nga nyonso baolanda nga oyo totambola. Pona linga sous problème te en fait c'est là comment wana ngande na za ba camarade na nga nyonso o to tambola na ba ex camarade bayebi enjo abandoko kama sangate na seka so na melika ka canette moko na komi ko lalela bango na bar ngala zalaka soki na swani kaka na mutu ngala zana batu mususu ko swana bango munduki bazaki so ba omonde loko ofinga ngate me o kaka lala kana bar po ba wanaki o mona peso to bibi ngala lala ka po so na melika ngai fona lala
Ok. Ma camarade n'a pas ex camarade ba comment qui saute bité au moins ba comment surveiller nga o mela siko te il faut to commandant na moi 4 fête. Fête to kana de bandeli so la meli na baby si Dodo. Dodo e bandi na komi tozonga. Donc na yaki kotala ke masanga ezo silisa dignité na nga bomuto na nga yaki makizeme poko finga nga penza bo zana na longola linete nga mutu soki to swana vraiment po muto ando finga nga kabo kaka boye nazoyeba te po nayebi eloko ofingela nga te na nga danger te nazaka na nga na beauté ya trop te mais na mi créaka kaka nazala na nga bi na misala kaka propre nazala na nga bien kaka et puis na bato mosusu o bafingaka bato salite okuta ta mosusu na commentaire oza salite yo mama salite nango oyebaki ndenge nini po ngai na yo tokendaka na kilesibienne te yo tata aza salite nanga otyaki nini na kati na nga po oyeba nabimaki na yo non po ex na nga moko te de mbanza akobeta masolo ya salite awa na nzoto na nzoto ya moyindo na nzoto ya moyindo ex na nga moko te abeta masolo ya salite sikoyo masolo ya salite ezalaka bapassant les passagers oyo balingaka badimine moto oyo bazomona étoile olanda nga donc nde naza wana masanga ebandaki kosilisa bomoto na ngai navandaka jour mosusu mpo balobaka na vie konyata vie na yo mambeta yo moko te omoni bato mosusu lelo oyo baselesa faire mpe bakoma komela badrogue drogue emema ye akoma vie na ye mpe akoma na ye to bango moko balingaka mpo na vie il faut vandaka eloko moko so okomi koremake ekomi konuire vie na yo il faut salela ngo analyse nasala baanalyse te nga il faut natika masanga po à part masanga moto aofinga nga esu te so omoni moto aofinga nga boye jalousie kaka po mafinga kaka po ofinga nga te nalalaka esu na bar te nasalaka neti nini oyo moto aofinga nga neti siko moyindo napakola mbi non nga akufa moyindo so moyindo nde bafingaka ngaka munene akonda kauka oui je préfère kokauka na ngai mpo na kolata bilamba nyonso mpo look na ngai nano ezaka ya sexy lelo nayeli bino nzambala mpo nalataka tu nabongaka na ngai na nyonso donc nalataka tu naza polyvalente oza comprendre yango mona natikaka masanga mpo na korécupérer barespect nanga namelaka eloko te nde bomonaka nga ni cigarette kutu namela te bangi namela te nazali kaka masanga et puis whisky natikala komela te bacollègue na nga to totambola tolia tomela bayebi nga na whisky te bayebi nga na champagne te donc le yenge oyo oza nango eza le yenge naturel ya bangala na baswahili bangala ya bino yango wana na masanga na bando melaka bière yango nini Austin mpo nga na banda masanga awa na poto bien na Austin oya jaune mayo jaune ezaka mpe makasi te papa 5% beso na melika moko na bandi pito pale ok nabandi kobina nakobanda kobina lokola danseuse mokala te bunda lali non ebanda kofaire respecte nga te quand même sikoyo banda natika nakoma mona nakoma na bareserve moko mpenza ya kimukolo maîtrise ya kimukolo de soi donc barespect mpo moto oya komanke nga mpenza boye c'est pas facile omange nga neti merci beaucoup merci wana eza nini bozwi kaka mo toya tokotela mama likambo toyeli awa makambo etali baproblème na bato non wana tokoya tokota sikoyo na émission mpena oyo toyeli awa makambo etali la brine oyebi ndeko na biso autotika biso ndeko so jani jour toyaki awa tosaki émission même jour tosala émission oyo esalaki pito pale esali bamobulu bapolémique na cirque libota pe boza na même moral en tout cas na sepeli mingi pour que biso bana nzambe tozala toujours totiaka na se balobaka singa famille ebendanaka mais katanaka te mais kimi ezali ok mais même jour tosaki émission ndeko so jani atikaka biso molimo ne pe na kimia atikaka biso mais lelo toyoyi likambo ya la brine ke baso bazoniokola mibali na poto yango nalobi ke yo oza mama la fona sala parce que tout ça ba émission a ba polémique banimo oza plateau de Mbanza Lone TV tout ça ba émission surtout éducatif tout le bila makambo etali makambo ka biso bana mboka ba papa de ma maman bazo fait ko souffrir eza ndeko na biso nenga bo cameraman Joseph aza Cameroun mais tout ça biso na biso komona un Congolais
azo frère ko souffrir muningane congolais bi congolais obi camerounais azo frère ko souffrir muningane camerounaise est-ce que pona yo makambo la brine ndeko na biso azo kufa olobi nini ko la brine penza mikolo mino basa poto bona problème hein? En tout cas merci de Mbanza TV pona yebi penza il y a taba 3 jours olobaki nanga déjà que oui il faut tout ça l'émission ouais tobongisi moto pona problème moko oyo ezokontinue na communauté c'est ça oui donc il faut tolobela ngo po kiti mukia bato mosusu okiti mukie pena mone pena po tolamusa bato mosusu oyo baza na bakawana c'est ça yango ezali émission oyo toyeli lelo tolobela se makambo ememi Jani la liwa po bato ebele baza na kawana ouais kati na Angleterre on a kati Londres partout dans le monde ouais en tout cas eza idée à bien eza émission à bien bolanda biso pe bolanda biso monde toye bolelo toye kolobela makambo wana po tozalaki kidiba trop na kidiba wana to perdre Jani akie po tozalaki kidiba makambo wana ebando salema toomona me kidiba Jani akie donc nde totikali bo makambo yango ezokontinue ezali ok la brine azaka ye moko te baza ebele la brine azaka ye moko te baza ebele ok bazoyoka yo donc na monde lelo na génération Jani Faye tobandi ka depuis Jani Faye akufi ekomi génération Jani Faye bala brine baza ya luambo kigabo bala brine baza ebele ok oso totala te tozo ignorer eza na bakane ebele o bakamaradi ya mibali ya bala brune bazo subir bakamaradi na bango jusque là bazo tala bango na miso ba hotelema te ok eza na mibali ebele baza na bala brune na ndako na bango na ba relation na bango bazo vivre na bala brune est-ce que yebi oui baza ebele na ba Paris na ba France en Angleterre n'en parlons pas est-ce que okotanga kombo tibini ate okutani kombo te me za malamu batu ozana honnête en Angleterre on a banana na mboka nanga ok banaka parce que tout ça en Angleterre ouais posa de Mbanza Lon TV de Mbanza Lon TV Angleterre bala brune bazali nga na bi bala brune belé oh ba vieille ya mibali na bango so bo hotel maté bo lo baté boko perdre ba petit na bino ba vieille na bino ndenge Jani akei Angleterre baza tala caméra kuna bazolanda tala caméra kabela no yangwana bazolanda pesa message bazolanda Angleterre bazali na Paris bazali partout baza ebele bala brune baza ebele ok donc to fungola misu monde entier to la muka tozo benga ngo bala brune po boyebi pourquoi to benga bala brune po kaya Jani akufi eza kaya torture ya bolingo ok na torture ya bolingo ememi lelo Jani Faye un garçon mon amando linga mingi na théâtre Jani Faye ta mbali mais aki pona torture ya bolingo siko depuis kaka nenga kufi to komi ko benga basi nyoso oyo banyonga ba torture ka mibali na bolingo oyo koki ko mema mibali na kufa lobi to benga bango bala brune ba oboma mibali na mbelita ok moralement na ba actes basimbelaka mibali mbeli te wabambe nzungu non moralement ba comportement eza na mibali ebele basibir yango eza mpe na mibali misu ane na mokanda mais tellement aza na autorité te mwasi abimela ye la brune akomela ye la brune na ndako mpe baza neti nga awa na Angleterre nakoki opesa exemple ya fille moko ok eza na fille moko mpe omona nga nayebi jusque là awa na kati ya London oui po tozobenga bango bala brune po torture tika na milana café pardon torture ya bala brune ebandaka nao na kotrompe mibali na bango babandaka nao kotrompe na kati ya London awa baza la brune abandaka Jani na kotrompe ouais aza na Jani ake kozwa nano zeme mobali mosusu elakisi ke aza bandaki deja kotrompe Jani baza ndako moko aye kozwa zeme nsima nango abengani Jani po abandi kotrompe po mwasi so abandi kotrompe yo yeba suka nango obima na ndako surtout so linga mwasi wana obanda oka pasi wana ememelo maladi ya motema ememelo ba tension lelo Jani akufi na tension ya nini
ya makambo bandai komona na kati ya ndako eza siko na kati ya Angleterre na kati ya Angleterre balabrin bazali na balabrin pe bazali balabrin bana mibali to balabrin bana mibali to bandina na labrin muto auti ko bomisa Jani akufi pona comportement ya labrin siko balabrin baze belé ba papa bola muka batu bakomi kokufa génération Jani e bandi banda Jani akufaki bakawana tozana besoin ngo soute émission lelo tozelaki kaka bakundana no Jani po il faut to la musa batu na esprit ba papa bola muka siko na olobela na makambo ba labrin après to kokota ba labrin pe baza ezaka ba labrin te ba labrin pe baza ba papa bola muka bino pe ba camarade ya ba papa oyo bazana basi ya balabrin na ndako bozo mona ndenge bazo souffrir ndenge banyonga ka bango e comme trop tard te ndenge ya labrin comme ki trop tard bo bandaki ko mona bo ko ka penza ko so autorité ya kotelemela muninga na bino te Jani ayaki ko kufa bino bato bozo mona nanu ke ba master na bino ba vie na bino bazo souffrir na ba bolingo moko bo ya basi loko ya balabrin so monika mwasi abandi ko tromper mobali ne na ndako yeba okyo mema ina liwa donc mbala moko la brune ye wana ngana yebi la brune moko en Angleterre bazoka ye ko to penda na kati na ngana obenga e kombo na Jessica la brune ngapa na pesi kombo Jessica la brune oyebi ye pe na yebi ye ye to wela kana ye a marié mais to wela kana mibali libanda ambo na minute est-ce que mobali na yebi makambo nakena député Jessica Labrine aza na Angleterre atika ka mobali ne na ndako to wela kana ye mibali libanda biso ba fille biso ba célibataire to wela kana mibali libanda alanda ka mibali na biso libanda mais atika ka mobali ne artiste ambo mobali ne aza artiste azolanda su mibali musu libanda aza mobali na ye na mboko pe aza artiste aza musicien oyebi na monde na biso ya magizeme makambo za mangambo nazoloba omoni na monde na biso wa musicien ba musicien penza ezalaka bato babetaka ba guitare o babetaka ba mbunda o babetaka ba musique o bangonde babengaka bango pe ba musicien pena sans bango za biso bato o toyembaka biso toza neti bato vocal toza ba chanteur ba chanteuse mais ba musicien penza o na monde mo musicien mo musique ezalaka ba instrument neti guitare drum mbunda sente wana nde ba musicien siko basangisa biso kana un mot po bango babetaka musique biso toyembaka bakotisa biso na monde ba musicien mais ba musicien pende ezali bato babetaka na sima toza na la brune moko en Angleterre ndakudu kombo na Jessica mikolo to batise kombo koyeba za la brune atompaka mobali ozukumemanga mu la Londres wa atompaka eza makambo memanga te tozoloba nanu na minute oyo tozomelela nanu makambo nazoba oyo bayebi tokotanga nanu basane mte bolandela Jessica mobali ne pas un musicien atompaka mobali na ye na des autres biso tozana bafrère towelaka na ye biso bafille ya longue towelaka ne mibali atika mobali na ndako c'est le moment bavie ndeko na bino ya mobali ne nakotanga kombo te po makambo na oloba ezala bato bele bayebi yango me bakokaa nde oloba te sikoyo ntango okokaka koloba te bopusana pembeni ya ndeko na bino ya mobali lobi akufa okwa Jani po asouffrir po mwasi po abimaka libanda seke mobali na ndako kuna seke amonaka makambo eza lokola Jani ntango mwasi abandaki kobima libanda mwasi akomaki kotortire mais la brune oya original oya fane la brune oya abomisi Jani abike ndeko na biso pe mulimo pe na kimia il paraît que bakobima libanda parce que Jani azaki su makasite na ndenge ya mbeto yango abakotompe Jani wana eza lenzondi soko moni mobali exemple po ngazi ko na comprendre ka basi te oyebi eza na basi musu bavivaka po na sexe esize nga to wana bana bolingo eza kaka eloko wana te bolingo eza kaka sexe te bolingo eza nanu oki ozwa pe mobali mususu makambo olingaka wana asalaka nyonso mais bolingo eza te mais atortira ko mais côté wana
asala ko nyonso tu oh yozo luka wana bolingo eza nanu kimia kodwaka mobali moko respectaka yo apesa ko kimia biloko wana eza nango biloko moko ba 5 minutes ya bani siko welande attitude ya mobali biloko wana ezaka biloko moko ya minute moke pa esili sandu esili siko wela eloko eumelaka attitude ya mobali ndeza important comportement ya mobali ndeza nanu important biloko wana eza important te jani azalaki mutu moko asa mobali asala pe nyonso bo toyebite ya chambre toyebite toyebite mais eza yango te so moni yo olingaka no bongo te senga mobali boka bona banda vina yo wala nanga de mbanda so moni ke o sepela na makambu ya nzoto ya mobali te ke mais senga boka bona na bino yo okoki ko sala makambu okyo bando déconnecter na tango za na mobali na ndako oso comprendre senga boka bona bon mali bala sala kindu kizembi mtu zo ba makambu pena bon oui. ebi bato bazolanda ope ya makambo ozoba meki makizembe oyo makambo ozoba pe ye mo kutu eske kutu aza pe serious pena nga penza na vivaka ndenge moko oyo bato bakoki kondima te ke ele comme ça bon na melangeaka pe mibali te nga so na mobali moko soki namoni ozozwa nga mutu to mutu ezali oyokelaka nga te pe oyokelaka nga te ale nga eza makambo ya chambre te makambo chambre emema pe bato na liwa biloko wana oyo towelaka sexy feza fe mingi pe bakufa ekoki oyelo maladi ekoki koyela oka makambo ebele ekoki oyelo pe libabe bandoki pe bazwaka basi na nzela wana biloko wana eza biloko moko oyo basi ya lelo bakomisa ngo important na nzoto ya mibali non il faut botiaka yango na 3e niveau eloko ya liboso neti ngamba kizembe pa mobali ezalaka nano respect nanu oyo mobali azopesanga nga so nazwi mobali nakomisaka neti camarade na nga friend na nga ndeko na nga ke ayokelaka nga arespectaka nga amenaka nga kuzu te ozomona kuzu ezali mobali moko bozalaka na ye kuzu ezali mobali moko bozalaka na ye me alinga obima na yo te alinga te bato bayeba bozalaka na ye me bozalaka sikoyo amenako kuzu kuzu tokosala ejute tokabona na biso nanu mobali oyo amemela nga kuzu sikoyo babiloko wana nde eza important eza chambre te eza nzoto te mobali malamu eza nanu comportement ya mobali nde yango nanu eloko ya liboso eza biloko wana te oyo ya kolobaki oyo soki jani soki non soko omoni osepelaki na makambo ya nzoto na ye te mais boma libala asalaki ndumba na yo okoki ozala te oza na mobali na ndako yo bimaka na mobali mosusu ti okomi na niveau ya zemi mobali aye koapprendre mpenza ke ozwa mobali mosusu okoma na zemi ntango bozokabwana osochoke mobali asazoki mpo ozala na kati ya motema azobima ndako no na shoko so pasoli ye abimi na ndako no na maladi ya motema obimisi mobali na ndako asazwi tension osobomi ye eza lokola obimisi ebembe na kati ya ndako so oza na besoin ya kindumba na omoni ke mobali oyo peut-être na bato oyo balulaka nde nzoto mingi bato bamonaka libala ezaka nanu nde mbetu epuis papa so ozwi mwasi moko alulaka nde mbetu mingi akotrompe olobi mwasi fo alinga nanu yo mwasi fo azala nanu alinga nanu abunda nanu na comportement na yo mwasi mosusu akoki okuta ozalaki na bacomportement moko ya mabe abundanaka asololaka na papa tovanda bien papa nalingaka mpo na nanu mbetu te mais eza na basi mosusu tala déclaration asengaka mobali omoni ngai banda navandi na yo okomisa nga te tala basi ya zoba basi ya insensé badeklaraka makambo ya nzoto na mobali olodéclare papa obebisa mbongo tro libanda papa ozali na oyebi kogere mbongo te papa il faut tosala boye papa tika kozongaka retard tika vi ya kombelaka masangeli lobi okoya kobela nini oyo nini cirrhose de fois papa tika komelaka biloko makasi ebele papa naza na besoin conduite na yo il faut ezala boye papa kendaka mosala sala bo po tozala bien omoni relation na biso il faut biso moko nde tokosala yango ezala couple moko bato banviaka yango papa mpo ani ozosala boye mais basi mosusu makambo wana te ye mbetu ndenge la brina saki donc ye abundela alamusaka mpenza mobali na butu mpo basolola vie ya mbetu omoni teke mikolo oyo yo okoka te yo ozosatisfaire nga ya owela sexe excuse nga bana bazali mpo bana poto bayebi na bango masolo wana yo ozowela epa mobali sexe olie owela no sexe ezaka eloko te sexe eza nango eloko te bo oki osala mpe ezaka mpe couple mosusu oyo bosi bomesana
Boki ça peut chaque jour te, boki ça la peut bolali na bino. Peut-être peut 2 jours après. On ça la bino mais il y a hermio sauté. Et yango eza capital ya bolingo te. Liba les ana il faut bosser comprendre respect boluka boyeba bozo sala nini. Ozo comprendre pour liba les comme kaneti kindeko, il faut comportement ya malamu. Olanda. Ye aoki koloba bongo te. Ya bandaki déjà ko tromper mobali na kata ndenge ba information auto et puis tozo ndimango pour preuve ezali abota ki libanda o moni la bonne soki abota ki na été tonga to kotele bona preuve bokanga ina mais ye preuve eza ti na mona mwasi na ko kotele te pour preuve eza abota ki azana jani abengani jani po akomi na zeme mobali mususu kiso mo yelinga mais ndenge jani lelo akufi abimaki na ndako na ba pota malgré zonga ki lisusu Jani azonga po ni batu bayeba kate. Bazonga po mais batete apo ba kolinga te azonga yemo wa osa. Batu ba ndo linga te mais Jani atimba. Jani azama yele. Jani amona kike bango babimisa ki basi bazokisa kai. Okay. Alma kufela ka wana. Akufela ka wana. Azonga ka pamba te ayeba ki penza ke ngai fana zonga ka kuna po kuna basi bazokisa mutema na ngai. Basi ba créer la kinga maladie ya mutema, basi ba créer la kinga vie attention. Vaut mieux il faut mon il faut avoir charge ya pota o ya zokisa mutema na ngale lelo na koma ko bela mutema pona soka ka kuna na ku kende ka tera ke fika musula ke pesa ba charge est-ce que azonga ka po aya ko tikele ba charge wa ta kufa na maboko lepo monde ba comprendre ka te il faut bo saka banalive mobali ya mbinga lokola Jani bongo mobali kitoko ndengona est-ce que Jani kutu ana monde ya ko timba ya théâtre botala ka ba rôle Jani a jouaka est-ce que azaki yuma que moi ça bengana ye moi ça bota azonga ipamba basi bazoki sakabina kozonga kuna ye fasibir amona katindenge na kokufa afabo makinga nake kufa kuna abominga ngana ke kufa na maboko mtu musu na kozonga ka kuna na kokufela kuna et puis ayaki akufika ke pa muto a provoquer ki maladie OK so pour yo est-ce que la brina yeba ki valeur ya Jani potal ningi bakundi Jani na kin lokola mwana ayisa yeba ki est-ce que bike dembanza TV biso basi mususu tozalaka ozana mutu mongo na kata ndako oyeba valeur na ite oyeba te yango c'est très dangereux na ba maman il faut tout ça la attention il faut tout yeba ka koyeba valeur ya bato po na vie mobala muki azalaka te mobala muki azalaka te au moins mutu o kaka na première tour première impression na yo o sepela kana ye c'est que oyeba ki valeur ne kaka jour na machaki yo lito luka ko développer ozolanda luka siko okota penza po to boyaka premier jour balingi biso to lingaka pe premier jour tango esprit na yo sepela ki na mutu ngo luka siko banda o luka ba valeur ne amike ya o bomona ka ba relation mususu neti ngande na zaka nga zata musu na relation moko na mobile ya osama kamso nga sepela kana na o mona na otomboka mais na zape na ba analyse na nga musu na sala na yebi ba valeur na ye musu quelque part o azana ba qualité mususu eloko ezana ye kaka azo yokate azana mwa ba erreur moko amike o eza humain que na ba conseil pe un jour akoki kotika ngo il faut ko bunda et puis moi si ko zala rater likambu muke o bengani mobile o changer mobile o mona ba ko bengana mususu o biso to bengana mobile ezaka akende nanu ameka ko len muke mais ça te na simana yo so zo aki mobile mususu o tanga mibali o ko tanga mibali mais ezaka na moment mususu pe aso ko komi pe na suko mobile zo changer kaka tende o ko masiko ate siko ekoki il faut qu'on nous koyeba valeur ya mutu oyo zana e valeur ezaka kate ezaka bilambe belete ezaka ba valeur mususu Jani azaki na ba valeur mo azaki na eteke mutu bilamba ba yoji ba nini ba mbongo ba immeuble mais azaki na eloko moko bona kati ne tande ba leli Jani Jani azalaki star munene oyo ye abandola na star na mbeto azebate star munene Jani Jani ayebaki te so ayebaki alinga lengela Jani ata Jani azaki na basi yo deja ovanda ne ndako moko neti nga ba so na vana mbali ndako moko akyoza na ngana ko sala ne fort la kana ngalo ko ata basi mususu okay te lokola ka azalaki na yebasi baboti ye ifale ayo kakuna o Sylvia azali onini ye ifale nde a convaincre mutema ya Jani po randola na ye
alamukaka na ye aconverkaka ye du jour au jour banga bavanda bien. Ok, question na monsieur eza merci pour na bandeko nyonso tu bozolanda débat dans TV. Merci pour na Maître Bilanga Makofi. Tozaki na concert ya Wenge Muzika oyo ezalaki samedi. Merci mingi pour na sécurité. Question na eza awa na otuna Bilanga Makofi, Maître Bilanga, yeah. Garçon bien, Maître Bilanga Makofi, sécurité, en tout cas, il est très poli. Très poli, ouais. Ayebi ko respecter, basi. You are very, Ayebi ko pesa mutu valeur, respect surtout. Et là on a lingaka na Bilanga Makofi, on a zo pesa mbote Maître Chai. Aza garçon toyoka malgré makasi ne oyoke jamais à manquer. Mais faut être humble non? Aza humble Maître Bilanga Makofi. En tout cas Bilanga Makofi continuer bongo. En tout cas na limite na comportement na yo mama akomela ka la brune. Mais il faut toyeba basi musupe ba koma la brune ezaka sweet bakutana ba les bruns. Dans les brins. Bah les brins peut mais si ko muta koma la brune so ele wo sala. Za to koma so place wana. Question na zape na bosa question na tuna yo. Na ba couple o bazala kana kati ndako mona bango baza na libando mona bango good couple. I'm sorry to sala to sala Angleterre musupe to sala kuma English in Lingala it makes sense isn't it? Yeah. So you can see some people good couple outside. But inside they don't have no good communication. How you feel about that? En tout cas, baza na hypocrisie na bolingo. Very good couple outside, but inside. Good couple outside. Mais so ba komi any door. Baza na misunderstanding all the time. Okay. One is a for mama be. One is a hypocrisie na bolingo. Omoni couple ezalaka libanda balakisaka neti baza na mode ya bien. Waya. Eza kutunde mabe nzambe alingi bongo te nzambe alingaki bomilakisa okay nzambe alinga ba hypocrite te so boyoka na kate na ndako neti nga mobali na ndako deja toyoka na biso te siko tobima na wapi toke wapi na boy te ba couple nyonso pe ko soit na pesa na ambiance moko pesa ka to c'est normal non mais za couple mso evanda na ba yoka na kate ya libela na ndako libanda ndeso babimi osa sambla neti bazaka bien yango ngala mvia ka ba couple te na yebite na mvia kate okwe bato mo chéri ngana mvia kate bato ba ma couple po mingi babi makana na bandako na bango bazaka na misunderstanding po moi siku to banga ne mobali na ndako te mais to ba obi ma ona kisanete femme soumise non to boy ba hypocrisie na ba mama bala brin mingi basala ka bongo so bimi na mobali banda ona kisanete a traitaka mobali bien nzoka la brin munene eza pe na ba papa musu ba les brins pe bazali les brins pe bazali la kisanete azo chéri moi si mais yepe les brins na kati ya ndako e bon la ba couple ezala ke moi ça zo tambula omona mobali azo tambula tiki moi si musika donc moi si mobali liboso moi si na sima c'est couple ozomona onde obimeli na litidini yo et puis moi si acceptaka biloko bongo aza etula aza zoba akoma désespéré comment yo kopena nga to tambola na baka kopena no po tang mususu to bana papa bana na kati ndako moi si mobali sikoyo kopena to moi si ndako to nini mobali kaka bo tambola ye kuna yo awa azosala semblant neti aza na ote to moi si azosala semblant to mobali osa siko why siko yo muto bazo sala neti bazo yokelo soni siko muto bongo sala kaneni yango mona utaki koyebisa a tout à l'heure nga mobali okyo meninga kuzute nga kyoza kuzuna ote nga soki oyeto sa relation na kuzuna ote et puis nga na kutana na bakala na te am sorry ke mobali moko ayokela nga soni mobali moko ayokela nga soni te nakutana kana ngote nakutana kana ngote ngai soki na so bomonika na umeli na relation seki biloko na nyoso ezate po soki biloko na ezana kosala ni 2 mois te 1 mois ya pamba mobali mwana ngobi na te awanga na nga na fona neta so moninga na umeli na relation seki relation na c'est bon mais matata ezanga kate ya mike misunderstanding ezanga kate mais to bunda na ka to réparer ngo poto zala bien po relation oyo bakoloba bangonde bavandaka bien bazaka na problème te waya lokuta po esika batu basangani problème ezala kaka ata ya na leki ata ba verre
bavere kaka biloko esiboka kaka ebukani du ezalaka me mobali omenaka nga kuzu olingo bima na nga te soki totambola yo sokomaki kuna bato bacomprendre te ke nga azalaka mwasi malgré moyindo na nga makizembe oyo malgré ndenge bato bafingelaka nga nyonso bafingaka nga na media je le mérite pas o nga so na relation na nga bokomona nga na relation na nga ozo comprendre po nga namenako kuzu te yo omenenga kuzu neni et puis nga nasalaka barelation ya kuzu te mpo nasalaka babolingo ya kobatama te nga mobali oyo naza na ye bokoyeba nde ye wana nakendaka bamambele te oyebi mambele balimbele limbele ezali ke mobali moko ayaka ata mosu atienga mwa folar akena nga neti mwa limbele ezali fi moko ozwaki ye kaka mpo oleka ofuti elar aza limbe yo oyaka kaka na butu bato bamona o te oyelaka nzoto ofutaka mwa lar na o nzoto limbele na o ngai atika ozala limbele ya motu te na mokilo ya se mpo nasalaki ndumba te du nakoki oza limbele ya motu te soki yo ozaka ngai oyo nakomaka na moma moko na fe desidaka nakoki obima mpe su na homme marie te ozomona po eza mpe na mibali mpe mingi misu oyo babemaka mpe bato bakuze ezalaka mpe oyo mpe aza na mwasi na ndako po akolinga mpe te amanke mwasi na ye respect eza deja bakuzu kuzu baomene yo kuzu mais eza na bafi mosusu mpe so alingi mobali na ye accepta malgré aza na mwasi na ndako accepte na ye mpo alingi mobali na ye eza na baka selon mutu na mutu ozomona bon mais oke bobimaka na ndako mobali oyo alingako ake oyokela osoni te mwasi mpe oyo alingako de mbanda tv andosala lokutu campagne mobali na nga mais soki omoni kaka mobali moko abetaka andimako te abimisaka yo ta oyo asoni kobima na yo alingi obimiso te kobima aire nyonso te mpo mwasi ya ndako mpe babimaka ne aire nyonso te mais aire moko mpe bolati bobimi ezaka feti te kotambolaka nzela moko boke na kwe boke somba mapa ta mosu mpe boke nini place moko to bar banini kane olobi eza na bacouple ebele basala yango te mwasi kuna mobali kuna na chambre kaka relation ya bongo na ovanda yango te kane na mabe nango bato bafingaka aza kitoko te aza j'accepte tout ya bato bafingaka mais eloko kana azaka nango nde étoile bokeba étoile na nga nde moto akofinga yango te mpo j'en ai beauté j'en ai pas nazanga kitoko te ka nde naza nanga boni la fléchette makizembe ka nde naza bona nazanga beauté atraité mais nazaka na eloko na kati na ngai et puis eloko wana nde esalaka nga et puis eloko wana nde ederangeaka milimo ya bato mpo bafingaka nga so omonika motu moko azofingaka eloko na nga ebeti photo na nga ebeti étoile wana ese fiakolaki ye ale ebandi kokomisa ye bubu ndumba bubu mama koko so omonika mutu na se ya bavideo na biso to bafoto aya bandi aza kutu ndumba akutu sali te akutu kitoko te étoile na nga ese betaki etungisi molimi na ye ale po étoile na nga etungisaka bato réaction nango eyaka na misapi mbala moko azwi fone na ye abandi tatatata ndumba bula mama koko salite wana étoile na nga ebeti wana na comprendre mpo na yebi étoile na nga ndenge frappaka bato etindaka bafinga baloba n'importe quoi sur nga yango omoni na kipaka te nayebaka nga ya ebetaki so nanga moto afinga na ye azwaki kuba étoile ye ebetaki ye yango omonaka na bamoral na nga eza mandela mpo na comprendre na babiloko wana ok merci mais question ya mosu na nga tuna yo mais na ndenge bato bayebelaki yo liboso mpoka nayebi yo lelo te toewumeli na mboka oyo tokololi awa ntango ozalaka na jeune fille mpena tokomona yo mpena kobima mais lelo sikoyo okoma motu moko ozalaka mpe bamilie mpena te po tobunganaka mais namonako mpena par hasard mais milie soki nabengi o te naza place boye mais milie ozasu te sekiri noza nini eza mpo na miziki te okoma osala obien obendaki na bamilie bamasa ozasu apena bamasa nde bozala liboso te mponi okoma boye ndenge okoma relation okoma boye mponi en tout cas de mbanza eza kaka baexpérience ya vie omoni lobi eza eso lelo te mutu nyonso oyo asalaka analyse ya vie na ye te aza mutu te omoni tozalaka na moma moko tozalaka na baekiri loyenge tozalaka mpenza tozalaka mpe trop bajeune bavingtel baage oyo lelo bana na biso bakóma nango
biso tozaki nango wana tozaki loyenge babar tout ça babar ouais est-ce que vie on a tokyo continuer yango ti lelo eza ça dépend mutu neti nga pe lelo nakoma trop réservé na vie na nga yango ngona nga ata bar ata feti kutu o feti kaka ya pamba o ekomelanga pasi nakende nazali sous trop feti te nazaka trop bar te nakoma na ngai mingi place oyo nayebi ke na okyo kotisa un likuta oyo mondela ofuta nga na fin du mois nazaka mingi kuna boulot nazaka mingi kuna tonda soki ndako te musique soki musique te nake kosukola na swimming nake ko nager you can swimming okay nake nager to nake nanga sauna okay to nake nanga shopping that's you have not skinny no sauna voilà nake na sauna eza message na passer par biso ba congolais c'est très important gym ça va bien nzoto sauna ça va bien steam room c'est très important pour la poso ça bien OK merci et ça thérapie mobimba sauna on les a thérapie mobimba gym pe et ça bien mais ngande gym na kokate ngai tellement na yebi nage OK nage gym ya nage ya gym ya ngala yekola ko nage na mboko kalemi ngala botoma ya Kinshasa te soko benga mboka te Jacef biso ba mboka te de to ya ko kanga makambo omoni ka so ba benga mboka te de bato makambo surtout ba biso ba fio to botama na Kisangani so talika fi nyonso botama na Kisangani landele ya zakao yo mona te mwana oyo petit fali ndinga azamboka te metani asina solo mwana mukira petit fali out et puis biso mboka te to wanga na kimboka te na biso te to loba kango biso to aba kinoise te netinga nauta penza na ya Kongo petit fali auta aya donc biso bato to botama na baki surtout Kisangani Keba na fio abotama na Kisangani bezaka. On comprend? Il faut qu'on y ait ba place au outil, na place aux okindi. Et en plus surtout biso ba maman auto si boti bana na biso ba koli. Il faut qu'on y ait ba ko ça la part des choses dans la vie na biso. Et ça que il faut to ko tanda ko bana non, to zape na temps na biso pe ya ko enjoy. Mais il faut to réduire ça. C'est surtout ba ekiri. To sur la génération ekiri. Et ça la fille mo boy Noëlla Madinga OK asa journaliste alobaka ngo wana assez d'absolu wana c'est pas bien journaliste na ba Aisha ba 30 ans bokyo sala su be kiri te bona ba kiri wana to kutana ba ku ebele kana ba kiri wana batu basoye ba mouvement na yo na ba kiri basoye ba mobali nini ozana ye na ekiri basoye ba mobali na memake na yoji to mobali na sala basoye ba do ba dégâts ezana kata ba ekiri na ba ekiri songi ezana na ba ekiri ba manquement ezela omoni ngalelo de manda na komata msusu ko banga te na ebi rando oui na kola na avenir rando nga akyo pesa ku ya mutu penda ye bande o manquer mutu pe a gagner rando nazaka na ngondo monanga na yebi rando pona kola na avenir ya wenze avenir ya buzoba ya ba impoli ngana kwa na sinkini mwana sinkini tu eza bandaka sinkini biso bandaka ka luangu avenir ya basele yo na flamme poto kola quartier pona basele yo batunanga sele yo batunanga flamme mutunanga ba Jeanne Masamba donc bébé Faela que son âme réponse tokola ba venir ba lidi sumbu baza na Paris ezaka ko bandaka sinkini ko kitana se ba sundi ti ba nini kuna na sekuna baza batu moko ko sakana na ete yango bongo na ka fali asa moko ko na star mais soka lobi akatanela yo akokatanela yo nasi ye moko alobaka abina ayuma te na okipe ko se défendre ngamoko fali lo bana bino po fali aza no mungala fali aza bolia aza musakata papa na ye musakata mama na ye bolia kindeko yanga na fali eza na bo mama na ye village moko na papa na nga baza bandeko babolia toza babolia papa na nga aza bolia mama na nga muswahili murega donc sikoyo so bolandi elobeli ya fali so akomi na kanda bitala na yebi koloba na kola wapi na bandalumbo du akoma kosalela kaka ki norme ya ki star aza sina tante akomi mutu moko ifo balobela mais soki alobi pe na plateau tala nanu émission asalaki
amekaki kokota kibandolo mwa mketane bakataki ma poster du tokola na place mais lelo oyo debata tokola na réserve mo tam su mutu mususu aluka salir image na o oboyi koloba eza na batu mususu bazona susi na ye kaka akoselo makambo moko boye po image na ebeba nga naza na garçon moko na mboka oyo kombo na ye Hervé Aurore Majestic aza pe garçon en théâtre aza collègue nanga en tout cas tosolaka bien mon pote apesanga conseil moko abi omona vie so oza na kanda akoagisaka te omoi ntango oza na kanda problème moko boyeli yo to bakoseli yo makambo to eloko moko opesi yo kanda kotombolaka telefone te kosololaka mpe na motu apesi yo kanda te ntango oza na kanda ntango oza na kanda lukaka o cool down maîtriser mpenza kanda nao sololaka soki kanda esili mpo bato mosusu babimisa maloba moko boye ntango kanda esili aregrete siko attitude yonga na koma nango lelo mutu mpe apesi nga kanda akoseli nga makambo azobeta masolo moko esalir image nanga na kanda nango na se décida na oki osolani na minute oyo na kanda mpo nayebi rando na boyi c'est bon merci na tuna musique tout que dans musique parce que tolobi pe makambo tolobi social tolobi kama vie sociale tolobi makambo surtout vie privée na yo tout kutika na ke makambo musique na yo ozo beta wani no bandika musique na âge yo tant ozaki jeune fille ozaka na est-ce que ozaka na espère obeta musique te na âge ozaka siko omosa na musique pour ani miziki bakataki mokolo kobanda te eloko bakata ezali bale football football nde bakata eza na certain âge you have not no age okobeta bale te miziki eza kaka ndenge omoni oki kobanda miziki no eza bafille ebele babanda asilisa neti nga boye nga aza na famille pauvre papa na nga soda ntango nayaka poto efale nasala na makambo oyo nasalaka nanu nga nabenda bapeti na nga na mwana liboso nga naza ene nakai koyaka miziki te eza bato ebele banda babanda miziki ti lelo baganya te eza mpe na bato mosusu babanda miziki bayaka na Congo baya mpe poto te eza mpe na bato mosusu baya poto babanda miziki avanga babanda miziki basomba ni terrain olandanga ni terrain apambe ekota te na mbongo ya miziki siko nga famille ya mobola boye soki nazwaki risque ona ntango na ye na bandika miziki esimbaki nango te estce makambo nasala nga asala yango siko esika bato bakomprena yango ate j'étais trop sage nga nazalaki na koyemba nazalaki na koyemba mais nandolinga miziki kala me namonaki naluka nanu makambo oyo nakoki kolongola papa na nga na camp na camp lwano na bakamp kokolo papa na nga etanke soda nagare nanu bango baleki na nga mpe nalukela bango ke ka ndenge makambo ka ezalaka bazala stable ntango sikoyo namoni nasali makambo na nga nyonso oyo ke etanke mwana mwasi quand même efuti mponga jeunesse na nga efutanga jeunesse na nga efutanga mobali amemanga na poto jeunesse na nga efutanga na mwa makambo kaka oyo nasalasala wana jeunesse na nga namonaka sikoyo nakoma libre nakoki kosala sikoyo oyo ezalaka na ambition na ngai yango moni nayaki sikoyo kokota na musique merci beaucoup c'est bon na musique ndenge obandaki musique boye parce que nga nayebi yo lelo te na moto alakisi yo musique oyo okitaki amaki zembe wapesi mpe ya courage wana ke emaki zembe banda koyemba moto apesanga parce que na Londres awa parce que eloko wana oza nango eloko wana oza nango parce que otali oza moto moko oza moto banda nga so nayebaki yo eza mpona makambo musique makambo mabanga bani mais na ndenge ya kokotso pena na clean parce que tozaka mpe bani mpo nga na boye naza moto moko apesanga courage ka debris namoni banosala baémission na eza vie modo Jean Francophone oyo aza na Paris ka debris namoni chaîne ndenge ezokende ezosenga il faut obana osala baémission yo moko na plateau mpona bolinga kobina pena te mais yo sikoyo nani mpena oyo apesa courage wana bon en fait nakoki loba bo courage ya miziki nanu koya na monde ya miziki ezalaki na courage na nga moko courage na yo moko oui courage na nga moko namonaki sikoyo naza na besoin ya koyemba nga nakanisaka musicien nyonso nde akoki oforme sikoyo ntango nake nakontaktaka bato ebele me bato mosusu babanda olobaka zela bamusicien baza ebele oyo na banda otungisa olakisanga okaka te tokosala ngo tokosala ngo zala tokosala baza ebele oyo nakoki otanga bakombo te mpona baraison personnelle toyelaki bakombo bato non natungisa bato ebele kelke bato mpenza natungisa bango bazalaki azela nanu bon tokoluka jour tokobenga oya koyemba or ti kaka na susi kaka ke na banda olinga koyemba jour mosusu toutaka soki wapi yango na kati ya voiture
na bandi koloba ndenge abi aya nga penza ndenge boyemba kana na zaka na muziki na nzoto nga penza vi na ngeza koyemba na koma redi na banda lakisanga abina nga enjo nga pa ko lakiso muziki na yebi koyemba mais ko lakisa muziki na yebi ko lakisa mutu muziki te mais na ko mema yo et pas ya mutu ko ko former yo ko yaza na temps yaza na wana ko former tellement avec apprécié na sina koma ki makila wana ya musique tellement na bloka kango trop inside me et koma ki ko ganga ko tungisa nga il est temps mbala moko lobi nango kaka si na tombola fona allo boni bien wana nani Poto mesana eza Angela wat muswahili boni tenga ngana kutana opo na sana besoin pe na bana koyemba former nga na beteli pe lisolo wona ezala kiteke weza fo bano yema na fuku za mwasa ki mobali po ba kongole bazaka ndenge wana te biso ezala ki bongo te pe tika na pe kozala bongo te OK non jamais omoni musique mususu ezala ka koto baloba mingi po batubele baloba wana kotsoke voilà omoni ba congolais ba komisa ndenge ba mama na biso mbili belle basalaka ndenge basindi bazosala ndenge moi bato bele basalaka ngo bato bakomisa ngo kaneti biso nyonso c'est mon frère ayela nga kaka musique tango na luka ye na tombola téléphone na bengi alobi nanga apesi nga pe jour ya musique jour na kende tokuta na posa nga test et umela kapete abengi nga yaka na kepe na koti pe na studio na vandi bon yebisanga problème na on a yebisi abi mais kana nukoyembela nga nzembo moko boye mbala moko nayemba soki on dirait nayembela kae ndo papa wemba te nayembela kae nzembo moko boye ole kana yo nayembela kae mboko seli ya zozo nga na yo mpoto meseni monyokoli nga na boyi OK bolingo ya motema santima na motema na monde ya liboma tango ya kozonga telegrame ye bande kozozo akozonga te seli ya zozo nga na yo mpoto meseni monyokoli nga na boyi bolingo ya bomwana santima na motema na monde ya liboma wana suko bolela nani seli ya zozo eza nzembo moko bo papa nanga wana ezali nzembo ya papa nanga komba papa nanga ezalaka mpoko kongando nzembo ne ezalaka soki kaka uti komela masanga ya zonga na nzembo ando zonga mi soka boyoki vient po okota ndaka azoyemba miziki yeba sameli siko bando ya mingi na seli ya mpoto kabo seli ya zozo ngana yo mpoto apo asa mungala ngana yo mpoto kabwani monyokoli ngana boyi bolingo ya bomwana santima na motema na monde ya liboma siko tonka na yemba ayo ndengwa na pre abi oyemba ngabi ya solo na ko ngabi abi na ngaka na yoka abi déjà le koloba na yo osala voix moko bo déjà ya oyemba na ngaka na yoka pe koyemba na abi en tout cas don't worry na ko former OK après to bandi ba séance kaka neza to meka nanu pongala kendela ki mingi musique ya nzambe to sala pe banzembo na sala interprétation ya vanda na yo nzembo ya rythme samu na ko sala pe nzembo mo ya mbiye ezalaka pe wana après série moko bo ba acoustique comme ka ko bima bo ba to ba sala acoustique habite to meka nanu acoustique moko okoki koyemba nini acoustique ngabi te nga na ninga mama mbili ya belle mingi abi eloko na pe osimba abi tosala acoustique moko ya nzembo pona nzembo nga na bite toyemba nini ya mbanga babengaka ndenge toyembaka nde toyeba kosala acoustique tobwaka boye acoustique esimbi tobosana na musique ya nzambe mbala moko tokenda ntina ndenge natikala na kimbeli Angel nakoma koyemba banzembo ya bamama mais j'aime mon Dieu nazala mpe na nzembo oyo déjà nasalaka eza wana kala pe te kobima oyo nayembela nzambe na ngai mpe ezali vanda na yo mpe so okoti na YouTube beta kaka vanda na yo Angel Makizembe vanda na yo oyo nasalaki interprétation ya rythme sango ezaka na YouTube wana eza batebele bazotuna ngai bazoba est-ce que yo na wambi ya belle est-ce boza bandeko parce que soki na banini yo na ba commentaire ni nazo poster yo bazokoma mingi est-ce que
relation na mbila bele si boza bandeko bie ezalaka osepela kobeta koyemba te to azaka ser moko banda tozali na bakini ntango tobanda otali na télévision na tabule na bamwindu mpo nga nalulaka ye mingi na mwindu namona neti achange moke achange mo akoma mwa teinture atia mwa eloko mo boye soki atia soki mpe malili kaka nayebi te mpo na oki ojuge te na biloko bapakola te me nga nalulaka ye na moyindo wana sikoyo na banda ye komimona nga na kati ya mbeli ya be et en plus na Congo bamama mingi babanda obenganga seko na mbili ya bele babanda osala succès babanda obenganga mbili ya bele ya moke mpo nazaka trop batre na mbili ya bele nazaka mwindu kaka neti ye nazaka mwa bamaka moko neti mbili ya bele nazaka mpe mwa wa suki ebele so na bende kosuki mpe atina elo nazaka mpe ya batra mbili ya bele sikoyo nga mpe nakomaki kosepela mingi na mbili ya bele donc na ndenge mpe nakola boye na ndenge mpe naye kosala ntango na bandi miziki ntango mpe esengaki nasala interprétation nga mpe nakoyemba kaka banzenge nakobima na image ya mama mbili ya bele nde nasalaka mpe epuis bato bakomo ti lelo babenganga mbili ya bele na biso ya Londres nayesa bango te mezosala mpe ya lokuma mboka bobenganga mbili ya belle te po wana kombo ya mutu yaya atonga kombo na ye na pasi nde na facilité bango ngabi ok donc bolinga mbili wana na kati bobenga mbili Angèle po na yaki ozwa ngo pe na conception moko po mbili na munoko ya mboka na biso bangala baboli ya kuna mbili eza belle kitoko malamu sikoyo nakamata eka mbili wana na tiki yango po na kimbili ya belle te nazwa mbili ya meaning ya munoko mboka na biso ke mbili eza belle kitoko na tiesko mbili Angèle et puis bato pe bakoma benganga mbili Angèle mais mingi babenganga mbili ya belle na biso muke mbili ya belle na biso donc voilà etikala pe bongo nakoma osala banzembo ba mama mais siko pona yo toki na concert ya Wenge ok concert betaki manda chante ya yo yangwana manda chante ya yo yangwana titina ya yo yangwana ndeko na biso Patient Kusangila Alempela concert betaki ouais bango defati babeti bango moko me somo mbala London oui ezalaka ya 4x4 non tant ba obeta o santé penza ke Wenge akala mbala moko musique bango tout bazanga ne ba yika ndambo les piliers ba vesa bolenge donc bazaki ba tout mais question na za pour bossa question na te na edobila oui question eza boye mais avant Wenge beta yo mutali boso obandaki considération na bapesaki yo en tout cas ba maman na kati ya London moni ndeko na biso o photo betele maboko to pesa e pena soutien wana comme ça que liboso ozomona eza atolingaka ye te lingai parce que eza pena malamu ndenge oyemba mpona mpo eza life Wenge mpo bazwa yo mpe bazwa keme yo banda Wenge mpo bazwa oyo banda nanu avant biso toya eza facilité est-ce que osantaki eloko nini ndenge ntango nani ayebisaki yo motu wake en tout cas se na biso nani Angèle Makizambi continuer osantaki ndenge na bamanda chante osantaki yo ndenge en tout cas wana nde bolingo moni yango moni na vie kozalaka na respect na bato eza bien mpo bato lokola bamanda chante bayebinga kala poto babanga babwaka bakobeto mpe 12 batiti na aka bayebinga kala et puis batiti na Patient Kusangila na Alempela si bainvitanga na concert moko babetaka na Liège nabetaka na bango déjà les piliers de Wenge bainvitaka nga nakendaka eza na YouTube omona nga nabetaka na bango et considération na oyo bapesaka nga c'est ça l'amour nga mokili baoki oboyanga mais naza na bato moko balinganga yo neti yo olinganga makasi olinganga makasi kaka bato mosusu oyo balinganga te mais amour kaka olakisaka nga boye oconsidéraka ntango oinvitaka nga na plateau eza considération eza lokola bango ntango basengaki ke il faut Angèle aya kobeta na biso ezaki déjà considération yango omoni nakendeki déjà répétition tozalaki na bango et puis ntango tokomi na salle basengi ke mama il faut abanda mama il faut peso honneur wana bapesaki nga bato bango tu bavandi kuna na nsima bazobetela nga et puis te nazalaki na plaisir et puis nazalaki na bango together même moral en tout cas eza considération eza lokola bafula yo mpe na fulo déjà ozomona ezaka eloko moko boye po
Miziki ekomaka mabe so simbikisi. Soko komi ko kende bisimba simba pozo succès. Nga miziki ona osala na besoin succès te. Soki eye e pa ya nzambe ye moko pambolinga e mata bongo d'accord na kozwa. Mais naza besoin te il faut na kota banda kuna luka succès. Miziki ka ona obeta elengi na ngana bando linga kana banda ko yemba nde na yemba. Soki kana simbi micro na yemba elengi na nga yangona. Succès ou non succès elengi na ngana beta ka miziki batu ba yo kaka na matoyi na bango ba sepela ke ser na biso Mbili Angel o azalaka to yebaka e saper o to yebaka ma bilanga belelo akomi ko sepelisa biso na c'est ça ngana za fille ya église na za fille bolanda ka ba tendance na ngai te na za fille o atambolaka nakobanga nzambe na lingaka nzambe makasi nde bomona nga awa na za nzembo moko yebi makala te ya nzambe ya nzambe. Siko pona nini tozo cité na biso pona nini pozo yemba pe banzembo mingi ya bambi ya belle mais pona nini yo moko pena ki bosala pe nzepo na yebi na studio kala te nzembo fibima atuza malamu na nzembo moko ya interprétation na kotanga na titre te po eza surprise o to sali featuring ya nzembo yo moko te ezali interprétation ya nzembo to sali cover ya nzembo moko bo songolo to tanga na nkombo te pona ba jaloux mais pour nous sommes barano pe parce que pour yemba pe banzima batu pe za pe pour batu artiste belé ba somba na bango pe na oye ko ya pour nous somba tanzimbo te o se pe composition pe ke mbia Angel ya yo moko na somba non ngaba na carrière na carrière musicale na ngai na bandaki musique na 2020 na août 2021 4 ans 2021 na kusa une année 2022 2 ans 2023 3 ans na nini na août na okokisa 4 ans ya carrière musicale donc naza déjà na 3 chansons oyo made by me nazali na langwe nazali na soki o changer nazali pe na plus jamais wana banzembo na ngamba mais mingi te nde to sala ba interprétation wana bon interprétation pe ezanzembo baluka ba yeba o ebimisaka pe ba to sala pa interprétation et loko pe o yo lobi eza pe bien po to ko sala ka ba interprétation de po ba interprétation pe trop et quand la biso ba copyright ya TV mais to sera obligé il faut to sangisa ko za na raison to za pe mingi pe na besoin pe banzembo na biso ete kamaka pe mais interprétation pe eza pe ka malamu po batu mingi ba se retrouvaka na nostalgie tant to embela bango pe banzembo bakala neti ser na biso o fire test o no pe sambo mbote asape ba sero ba banda pe musique kala ba série moko na ba Mbili ya belle ayemba mingi ba interprétation bon na ebite na nzembo ne moko na unte asika na ebite na mtasala po na ebite mais asala pe mingi ba interprétation o ba nostalgie ezaka pe mabe penza te mais ezaka bien que nzembo ya nga moko pe ezalaka pona cacher na nga o peut-être lobby ekoki ofuta nga wana pe osololi eza mabe. OK, merci beaucoup parce que to cité na biso ka poto to sala to cité na biso kamite soki oko pesa nyoso to sololi oko pesa batu nyoso balinga kana ba balinga mbote pesa ba mbote comme ça na cité na nga parce que télévision ezangonga. Bon, nga eloko na oki koloba nanu na ndenge ya conclusion ya émission oyo tosali lelo. En tout cas na sepeli nanu na idée oyo bimisaki sur makambo ya liwa ya Jani oyo emene Jani ti akufa. Na lingi batu ba comprendre eloko moko émission oyo eza trop capital bo négliger te. Bo talaka mutu nyoso oyo oyebi oza na camarade na o azo souffrir. O mwasi azo nyonga ye na bolingo. Pona likambo songolo bomeka kokota na kati wana botelema obi bo séparer bango avant que ba kufela biso kuna eloko toyela kina ngo to baki bakunda Jani après tokolala esute tolingi su bala brine baboma batute et puis bale brun bazali mibali pe bale brun bazali et puis ezapela mibali misusu pe oh bangonde baza cause ya kokomisa basi pe bala brine kona comportement ezapela mibali misusu mwasi azalaki malamu pe donc bananu kaya la brine te ya la brine original yeza ye moko vina ye amabe o amenaki o bota déjà ozana mwasi na ndako oza mbali na ndako ya yeza ki déjà mabe ezape na basi mususu oyo mibali nde bakomisa bango bala brine suite ya comportement ya mabe onyonga ka mwasi oyokela ka mwasi te mwasi akoma ko sola na mwali musu na ndako
pour la comportement na yo ovandaka na yete yo tana yo ezaka nango kaka donc voilà ezapé mais ba les brun pe bazali OK voilà mais ça que ba no mo commencer to citer na biso voilà yango wana eloko pe to koloba awa bozwa ngo na considération na Londres pe botelema makambo tolobaki abozongela video oyo bolandela totangaki pe kombo ya bato moko awa oyo bazaka la brine bolandela émission na biso ekomi na suka nalingi napesaka bato nyonso mbote napesi pe merci na groupe mobimba nano ya les piliers de Wenge OK na considération oh bapesanga toujours po babanya en Angleterre banda opesanga considération babengisaka nga na musika enjoy yaka nazaka neti guest na bango na ba concert rebelle en tout cas merci na considération nde bazo continuer merci pe na manda chante pe en tout cas donc wana ka ba pilier pe kaka ya Wenge en tout cas merci na considération ya kotianga na bango et merci mingi na pesi pe merci na bato nyonso oyo bokozwa occasion Amina Kaisavera wana leki nanga asala pe na NTC na nani na kini na pesi en tout cas na pesi pe mokili mobimba mbote Gaz TV j'irai sa liste po yepe asungaka nga pe na bamaka mususu ya media en tout cas asalaka pe wana mpona nga pe na baconseil na mambo ebele ya bien asalaka pe wana ayedaka nga topesi pe lisusu mbote na bamusicien nyonso pe ya Londres oyo toyebi napesi mbote na Clarisse Cole mwasi ya William Mbumba napesi pe mbote na bato bayebanga nyonso oyo nyonso ayebi ke azalaka ya ngai oyo nyonso ayebi ke alingaka nga en tout cas so nabi natanga oyo bato mosusu na kotanga te esa mabe napesi mbote pe na Chantal Ezoba na Congo napesi mbote na noko na ngai Levis Kasongo yaza na Lubumbashi en tout cas mbote na Fanfan Bokelo napesi mbote na Alain Nzambe napesi pe mbote na ba Wario tout les Wario est-ce que boyebi ke Lyon Kalaté est-ce que boyebi ke Bordeaux Kalaté tala ya bino yango yo Yabino yango. Les Wario, est-ce que vous avez que Bordeaux Kalaté, les arènes là qui restent là? Est-ce que vous avez remember? Donc les Wario, les Wario de moi, na pesi pe bino mbote, na pesi pe ba artiste nyoso pe ya mokili mobimba mbote. Na lobi Wario po nga na za groupe Wario. Po nga okela ngo soni te nga na za Wario po eza ba Wario msuba bata net yo pe yo ya oza Wario mais olingo bima Wario yo mta problème penal OK yo za Wario tu vas na suka tu oh mona et puis ndenge toza wana ngala yo tokokende na les arènes oh là là tokokende ko sala ba émission na arène po olingo linga te un Wario OK wala mokili manga mutu lobi ngape aba Wario na ko ye Wario na pesi mbote na Bibi Shimuswamba Wario Bibi Shimuswamba pe Wario en tout cas ba Wario baze belé ba Wario na ngai en tout cas baze belé merci na temps na bino nyonso les Wario na sengi soutien na bino les Wario oh faut Wario donc voilà boyebi kaka merci Alain Nzambe bolanda penzembo ya 6 boyebi 6 auti ko bibisa nzembo mwana na biso star amuke auti mwana fali kupa abwaki eloko mwana bandi makamba miziki il faut to soutenir mwana wana abandi miziki na age ya muke tozo kaka bato bakomi koko finga nde bamesana me Marco 6 nerf solide po mondo koti bakofinga na bango donc zala moral neti papa aigle donc voilà toza wana sima yo 6 na musique bobenga 6 merci Bungu ezanga papa na bino wala ndi Makizembe en tout cas merci pour l'inviter oyi Makizembe ce qui est on a des bandes en ligne raté na kata dona cameraman na pesa biso des arsenal Joseph en tout cas merci beaucoup est-ce qu'on a une alliance
Ya fali pupa. Zela na Est-ce que ça zela nanu maman. Ngala bugo da boyo luka problème. Donc ezanga papa na mukolo ya jeune de Bruno original de Banzalon TV, de Bruno original 3 fois international nzambe na bango. Merci na yo moko pour l'invitation na ngai en tout cas position e awa. Yo kolobela makambo tele makambo ndeko ça biso jani mais to kotima makambo rebele makambo musique. C'est très important. En tout cas merci parce que na yebi ki makizembe so ayina de Mbanza lingaka ko katete boko prendre biso ezaba émission na bino ofubo mesana nango oza mutunyo frère fana na kiti oya blé oza makamuna yo yaka nango awa to kolobela ngo awa mutunyo studio oza musicien oza nani oza chaîne na bino ni surtout nazolo baba saper studio yango Joseph aza awa na kati ya barking yende mta simbi masolo au studio Joseph c'est kati ya barking awa to sala émission to sala ba émission ya libana te pour la valeur London pe masolo ki ne liboso ba Vincent Bolongi bazaki wana Vincent Bolongi papa Yoji bazaki wana ouais fois za wana après nani mettre bilanga makofi yoyo yangwana Edo Bila na yo pesa sous massa mususu wana bazaki na papa Yoji Brice Pangi yoyo yangwana après pesimbo te pa ya José Mbia yoyo yangwana après Mbote ya yangwana Joseph Kambala mes sincères condoléances à kufisi maman famille Kambala sorry nazwaki news lobby na ebite soki eza date ya avril ou alokuta mais soki eza solo famille Kambala mes sincères condoléances en tout cas et salinga passe maman Kambala mais nazozela susu ba mususu boya ba mise mususu oza plateau na bino wa posa ko leka ba misa London boya posa ko leka boyina na Mbanza oza chaîne na bino donc tolobarge Sabino biso tozate eza bino bosala de Mbanza zala chaîne oza ngati za bino tout obozolana o atolinga nganga te ngai na linga bino toujours merci nene bozo partager ba émission na biso bozo s'abonner en tout cas bo s'abonner pena parce que tamo comme apana ko s'abonner ça difficile malamu faut ko s'abonner pena area ngo zo s'abonner zo subscribe tous na page na biso Facebook de Banzalon TV na YouTube donc kele pena ba TikTok ata TikTok na linga ngote me fona kota pa kotona makambo beleza mabe mais to kota kaka en tout cas oza ndeko na bino donc studio biso tuzanga ngo awa kati na barking boya to sala ba émission malamu na pesi mbote pa massa na José Nela na kati ya London na ninga ya nani Babi na kati ya Babi na Bristol ya yo yangwana na papa Yoji papa Yoyo nani papa Yoji ya autokufla pe ile kina yemba mi condoléances Vieux Roger en tout cas tukutani mbalasima Ariette moi si ya boss Kasayen Ariette OK yo yangwana pe ya yangwana OK de Mbanza to luka basko Aimé Salo pardon Aimé Salo na Lucien Mwangila yo yangwana abengi sala brini na poto ye mutu alingaka kufa bika na liwa to pesi mbote ya yo yangwana OK Gabi Tonga Bokulaka bon séjour na Congo. John Katamba Makizembe. Moi na biso ah OK merci OK. Voilà. OK merci beaucoup. En tout cas tukutani mbalasima. Ezanga papa na mina mukolo ya jeune de Bruno original 3 fois international. 3 fois international nzambe na bango. Boye bake fali pupa azana ba arena zo beta na Bordeaux to bossa ngote parce que ngala de Banzalon TV to mutunyo sur tout. Oh aposa to lobila to lobila fali pupa ba arena ezaka kuna. Donc ngwenge musique apena asi manda chante pe bazo beta susu awa manda chante zo beta awa to chante to bossa te azana concert le 27 to bossa te avril awa na salle wana ya Bruce Grove Academia le groupe na biso ba groupe Academia na biso ba artiste na biso pe oya minene lokola Academia ça ba beta kana Bruce Grove donc le 27 concert ya manda chante à ne pas manquer ndeko na biso pe abuti Congo toyamba epena donc boya ebele to kozala wana en tout cas merci beaucoup OK merci beaucoup to monani mbalasima see you next time I love you guys bisous bisous bye take care